Nzambe alola nzambe bikamwa nzambe na nguya nyonso mozalisi ya tango nyonso kumbama. Yawe biso tonetoli kombo na yo na tomboli kiti na bokonzi naza nani liboso ya batata na bamama na tongo ya lelo. Yawe nga nazokita po ete yo omata po na lokumu na yo nzambe. Na lokumu na yo mutu moko te akoki kokoka na lokola yo po ete oza nzambe na bomoi. Dispose mitema na biso na tango oyo pona toyoka maloba na yo maloba oyo kokangola mitema na biso na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé, tozokoba kaka tango nyonso na mukanda ya misala ya bantoma. Tozali na mukanda ya acte 16. Peut-être tokoloba a acte 16 elobela kaka bashene oyo ekatanaki ya apôtre Paul na Silas. Lelo tozokita na C na verset 28. Acte 16 28 tokena kosukisa yango na 34. Kuna lisolo eza lisusu ya bashene ya apôtre Paul te, me lisolo kotoyo échanger. Nzambe alola azali na bomoi. Bien-aimé, touti na Pâques. Toyokaki Pâques elakisi biso nini? Toye na Pentecôte. To comprendre que Pentecôte ezali nini? Pona to comprendre Pentecôte ezali nini, bien-aimé, tant que église ya Nzambe ebotamaki na nzela na Pentecôte, me biso tozali koumela kotikala na acte 1 na verset 4 oyo nkolo alobaki ke botikala awa na Jérusalem bino bobouge te bokende epai moko te. Na yango bien-aimé, Pentecôte sukaki mokolo wana te, molimo na Nzambe esukaki mokolo wana te, kosambela esukaki mokolo wana te, kolia na komela esukaki pe na mokolo wana te, esengelaki mokolo na mokolo doshe ezalaki ko changer po ete ndenge nini tokoki kosala musala na Nzambe. Melelo temi na biso ezali ke mokonzi ya boloko andimeli Nzambe na bomoi. Alleluya. Mokonzi ya boloko andimeli Nzambe na bomoi. Bien-aimé, liloba na Nzambe tango ozali koteya yango kobanga mulai ya mutu te. Soko ozali kosala evangelisation esika nyonso kokota ezwi bien-aimé. Mwana na Nzambe oyo atambolaka na nzela ya molimo na Nzambe abangaka kimbinga ya mutu te. Azala mwasi azala mobali, soki Nzambe atie yo na nzela na ye, bien-aimé, ndimela Nzambe wana pusana liboso na ye. Kende kote ya sango malamu. Sango malamu ezaka te ko pasteur kaka oya te ya kabato. Moderateur to moderateur te. Mikolo nyonso tozali koyoka liloba na Nzambe na ligne akofukama bisika nyonso biso tozalaka na mangomba esika tosanganaka na internet pe na banzela obengami musali na Nzambe. Alleluya. Bien-aimé, pasi ya Paulo na Silas ebongolisaki mokonzi ya boloko motema. Pasi ya Pierre na Silas, bien-aimé, nalobaka mingi musali na Nzambe akotaka boloko te, me musali na Nzambe akendo te yaka sango malamu na boloko. O musali na Nzambe akangami, o mukuna akangami, o nani akangami, o Moïse Mbi akangami, o soki pasteur Franke akangami, o mama Kiesa akangami. Nakangami pona kendo te ya liloba na Nzambe. Nakangami pona nini? Babengi nga ndoki pona kote ya liloba na Nzambe. Babengi ndumba pona kote ya liloba na Nzambe. Puete bien-aimé, soki opolite, soki mbuma ya lidesu ekiti na kati ya poto te, na tango ekitaka na mabele, bien-aimé, esengaka po epola po ete soki epolite mbuma lidesu tanke kauki na se ya mabele. Alleluya. Amen.
Bien-aimé makomi azali koloba na Isaïa 53 wana nkolo azali kopesa mbuma azali kobuaka mbuma na nsima na yango atuni nani oyo ayoki sango malamu pe andimi yango. Bien-aimé awa balobi mokonzi ya boloko tango akomaki na boloko akuti baporte eza ya kokangama alobi ke sili mpo na ngai. Bien-aimé peut-être mokonzi wana pa azalaki na mokonzi mosusu likolo na ye oyo abandaki kotinda ye. Bien-aimé tomonaka bakonzi mosusu bomonaka ye te azalaka na biro na ye esika azalaka azali na sécurité me aza na chefi mosusu meme na baentreprise ya misala ezali na chefi mosusu. Bien-aimé oyo azalaka liboso mpona kokomande oyo azalaka na bagroupe mpona kokomande groupe oyo ya Polo na Silasi. Bien-aimé mokonzi tango amonaki bamire bukani po ete makomi ezali koloba tango bango bazalaki koyemba tango bazalaki ko haleluya adoration louange ekataki basheni. Bien-aimé eza kaka wana Actes des Apôtres 16 ekataki basheni a partir ya verset 25 me tango bazalaki ko adore bazalaki ko louer ata eloko moko te telemaki ba prisonnier nyonso babimaki. Bien-aimé bamire ya prison ebukanaki nyonso yekumbisaki nzambe te na kati ya prison. Bien-aimé eyebaki koadore nzambe. Haleluya pe baprisonnier nyonso bayebaki kotelema. Bien-aimé na tongo na lelo nani ayoki sango malamu nani ayoki sango malamu patie yango na pratique nani ayoki sango malamu ebongwani kisi na ye ya komela nani ayoki sango malamu pe sango malamu atie yango na misala nani ayoki sango malamu. Bien-aimé haleluya pe asali yango lolenge esengeli ezalela ketika na landa Yesu. Haleluya mutu oyo ayokaka sango malamu. Bien-aimé azwaka kisi mokolo na mokolo. Mutu ayokaka sango malamu azalaka na hôpital celeste. Mutu ayokaka sango malamu azalaka na piscine ya kobika azalaka na piscine ya bestade. Haleluya ndeko wana azalaka na piscine ya bestade. Bien-aimé na Jean 5 haleluya na Jean 5 prantoli avandaki banda 38 ans ebele babandaki kokota bazali kobima na mai me ye lobiko amonaka yango te tango bato bazobikisama me mokolo wana lobiko ya ye ezalaki ya lolenge mosusu. Haleluya. Bien-aimé nani oyo ayoki sango malamu na tongo na lelo nani ayoki sango malamu pe nani ayoki sango malamu pe andimi yango. Mukonzi ya boloko alobi ke nazokomi boma na tango yo. Apotre Paul atelemi na mongongo makasi. Polo na Silasi Polo alobi komi boma te ye tango azali kotuna bozali wapi. Aleluya boza wapi. Polo alobi ke komi boma te biso yeyo tozobima mokonzi komi boma te. Bien-aimé yo oyo lingaka makila ya bato etanga ose kaka yo oyo partageaka mutu akufi ozali kopartage partout yebaka yango bato mosusu bakokaka komona image wana te ezalaka image ya somo muninga mutu ta mosusu komona bakati ye baparti ozwi na internet obandi kopartage. Bien-aimé osalaka crime yo po partageaka biloko oyo mpona oboma pe baninga bao babelaka batension oboma baninga na emotion. Haleluya. Boza wapi abelelaki boza wapi ngai na memi ngambu nga mokonzi ya boloko bozali wapi bobombami wapi bobima na mona bino nazongisa bino lisusu na boloko. Me apotre Paul alobi komi boma te biso yeyo tozali awa bana na nzambe tango mosusu tokimaka bandoki mpona nini kokima na yo ndoki te po ete ndoki pa pusani liboso na yo mpono bikisa ye peut-être
peut-être mwasi wana yozwi, peut-être mobali wana yozwi, abotama na kutimu ezalaka ekangama, me Nzambe atia yo na nzela ya mobali wana pona obimisa ye na kutimi, pona obimisisa libota na ye mobimba na kutimi, pona bandimela Nzambe. Me yo lingi kopusa na esika bandoki bazate, lupangu wana kutu bana nanga bakota kangote, kuna kutu nakota kate, siko kondima na yo ezali wapi? Bible ezali koloba kondimo ezangi misala ezapamba. Mokonzi ya boloko amibongisi bien-aimé. Pona lobi ke tozali awa, toza ya kofuka ma bien-aimé. Mutu oyo asengaka lipa epai ya papa, azalaka ya kotelema te. Azalaka ya kotelema te bien-aimé. Azalaka ya kotelema te, azalaka ya kofukama. Mutu oyo asengaka na lolendo bien-aimé, azwaka eloko te. Mokonzi ya boloko na mawa nyonso, boza wapi nazokufa, anva mokonzi ya boloko ya koboma, shefi oyo azalaki kotinda bantoma polo, amimonaki ke munduke koboma nge kozala lolenge nini, vuamena mikufela. Alleluya. Amen. Mokonzi ya boloko atuni, sikoyo na sala nini? Apôtre Paul alobi na yeke, ndimela Nzambe. Ndimela Nzambe yo na libota na yo bien-aimé. Memi bana na yo bakendaka eglise te, tika bango. Baza deja na semence kati na bango. Bana baza na semence kati na bango. Mukolo moko ekozala Nzambe mutakotele misabana wana, ekozala mukolo moko bien-aimé bana na yo tango bakotelema babandi koluka Nzambe, ekozala yo te mutokotinda bango poete semence eza kati na yo. Mokonzi ya boloko na atuni na sala nini? Quelque part pe mokonzi ya boloko azalaki pe muponami bien-aimé, esengelaki apôtre Paulo ndenge nazali koloba akota boloko pona kenda kokangola batu oyo bakangama na singa ya Satana. Amen, 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 amen. Apôtre Paul akendaki kobimisa bango na libulu ya masumu. Apôtre Paul akendaki kolongola bango na pasi bien-aimé. Eza na mutu moko tango azokana koboma yo, anva yo aboma yo, yo kenda kobimisa ye, esika ya che minduki na ye, kenda komodire esika wana pona nini, oyeba ko sauver mutu oyo azali na pasi. Munene na Nzambe bien-aimé, ezali kosala na bao baza disponible. Makomi ezali koloba na mukanda ya Isaïe 41 na verset 10 osote na verset 13, nkolo azali koloba na Jacob, kobanga te Israel, kobanga te Israel, nakendaki kozwa yo na musika mwana ya Abraham, kobanga te. Na Psaume 27 a verset 3 bien-aimé, esengeli totambola na banzela ya malamu, tobanga te, elobi peke tobanga te, poete mwana na Nzambe nyonso ata oza na bato ebele bazokufa na mai bien-aimé, toyebi te vi na bango na Kristo ezalaka lolenge nini. Ebele pe baza na vinga na yebi mwana moko ayavema na bapiroki wana bazokoko bouge te, bozosalela makambo nyonso kaka wana akoma Europe. Ebele pe bakoma Europe. Bien-aimé kokende na kokoma ezali likambo ya Nzambe, ezali likambo ya relation ya yo na Nzambe. Mususu akoki komona ke mboka wana nzela wana emonisa biso pasi, metango mususu yo zwaka kondima na pasi moko eyelaka yo. Me mutu mususu abotama azalaka deja na elembo yango wana salelaka Nzambe. Peut-être yo likolo ya souffrance oyo kutama nango na mukili oyo yango ano pusa na kaliboso na Nzambe. Na yango Bible ezali koloba, haleluya.
Vie chrétienne eza individuelle. Yo na ngai tondimela nzambe ndenge nini. Bien aimé ngai na te yaka liloba na nzambe. Soki na lakisi bino doshe na ngai. Ndenge nga na komila musali na nzambe. Oyo nga na yebaka te. Ke un jour na kote ya liloba ya nzambe. Liloba na nzambo na bandaki kote ya na bandoto. Na tongo soki etani bien aimé. Na fongoli Bible na zo comprendre loko te. Melelo ekoma réalité. Po ete nzamba lokotake sika ya bokesani. Pona zongisa yo esika na kimia. Bomoi ya bokonzi ya boloko echangeaki. Azalaki lisusu criminalité. Identité ya mokonzi ya boloko echangeaki. Identité libota na ye echangeaki. Nani mutu achangeaki yango? Eza musali oyo nzambe atiaki na nzela na ye. Apôtre Paul na kati ya boloko bien aimé amibengaki prisonnier te. Eza nzoto nde baprisonaki. Me liloba na nzamba alobi apôtre Paul ekotaka na boloko te. Alléluia. Amen, 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 amen. Changer identité ya libota na yo. Changer identité ya libota na yo bien aimé. Soki o changer identité ya libota na yo, gloire ekomata na nzambe. Changer identité ya mobali na yo, oya sambela kate. Changer identité ya mwasi na yo, oko changer identité ya mwasi na yo na nzela comportement. Oh mobali nanga vema za musali na nzambe. Mobali nanga te ya kaliloba na nzambe. Na tango nga mwasi na mitali na za pamba na lobike na fuka milibosa mobali na ngai. Yawe limbisa masumu na ngai. Ko banda lelo tika ke mobali na nga akoma mokonzi na ngai na kati ya libala. Alléluia. Mobali pe mwasi wa ya sambelaka te. Tika ke mwasi wana pusana na nzela comportement na yo. Ezali na ba comportement mususu bien aimé. Apôtre Paul soki atelemaki azwa nzete abamba mokonzi ya boloko alingaki aganye yete. Mokonzi ya boloko alingaki atikala ni identité ya masumu. Me apôtre Paul amikitisaki alobi komi bomate. Me na tango na biso elingaki ezala soki akokufa kufa na ye pona nina nyoko libiso mingi na boloko. Bongo soki akufi na ye ekosala biso nini bien aimé. Ma apôtre Paul atelemi alobi komi bomate. Hallelujah. Alingaki amiboma pona apôtre Paul te. Malingaki amiboma pona kobanga nzambe. Abangaki kanda na nzambe. Pweta apôtre Paul na nzoto azalaki kaka lokola mokonzi ya boloko. Meloko ekesanaki kati na bango. Ezalaki oyo apôtre Paul andimelaki. Pwete Bible ezali koloba ata bandoki batelemi na bango. Me oyo aza kati na biso aleki oyo azali na kati na mokili oyo. Alléluia. Amen, 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 amen. Bible ezali kolobaki asimbaki Pierre na Silasi. Akendaki na bango na ndaku na ye bien aimé. Mokolo moko roi David akendaki kokota na ndaku ya musoto, na ndaku ya salite, kokenda koluka mwana ya Jonathan Mifibale. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9 ezali na chapitre mubimba bokenda kotanga ebandi na verset 1 eke kosuka na verset je pense 13. 9 1 tina 13 je pense. Mifibale identité changeaki bien aimé. Mardoche mukolo moko na mboka ya Zuze. Haleluya. Esengelaki enemi na ya mana ya kufa. Pwete Mardoche changer identité. Pwete Mardoche lata nzambala ya lokumu. Pwete Mardoche azwa pete ya amana alata na musapi na ye. Bien aimé mukolo moko Rute akomaki na Betel. Akomaki na Betel pona nini? Pona elobeni malamu. Akomaki na Betel pona nini? Pona nzela malamu. Mukolo moko Penina bien aimé atikalaki na soni pwete ana mwasi ya lokumu, ana mwasi ya mabondeli alekaki liboso papa mbola maki. Alléluia.
Bien-aimé, bongisa bizaleli na yo, to bongisa bizaleli na biso, totalisa baninga ke batemi eza malamu, totalisa baninga bokonzi ya likolo, totalisa boninga ke nzamba aza bolingo, totalisa muninga oyo azali na pasi kotiola ye te, bimisa ye mokonzi ya boloko oyo yo moko yebi na boloko bamaltretaka baprisonne na ndenga mokete. Me apotre Paul, alleluya, amoni mutaye kofukama liboso na ye. Bien-aimé, memi bandeko ya fami na yo, bandeko ya fami oyo bakangelaka yo makofi, oyo bakangela yo gute, mukolo moko bakoya kongumbamela yo. Joseph na Egypte, bien-aimé, kaka liboke wana oyo bandeko na ye bangumbamelaka na butu, maboke nyonso esanganaka eye kongumbamela maboke ya Joseph. Me mukolo moko maboke wana eyaki en personne devant Joseph. Nzamba za bolingo bien-aimé, bakangi yo na prison, kolela na yo te bondela nzambe. Mikakatano ezingi na kati ya libota na yo, kolela na yo te, yo ndimela kaka nzambe, yo fukama na yo kaka, na kati ya kofukama wana, ekozala na mokonzi moko ya boloko, akoya kosimba yo na loboko, akoya kotelemisa yo, akoya koloba na yo sango malamu. Bien-aimé mokonzi ya boloko na lo atunaki na sala nini, po ete loko ezalaki toko mingi ke na sala nini, yo na libota na yo ndimela mokonzi nzambe. Puna nini apotre Apolo na Silasi balobaki teke yo pesa biso mbongo, me balobi ke yo na libota na yo ndimela nzambe oyo aza na bomoi. Bien-aimé, oyo yo zali na yango pesa kango epai ya nani? Osambelaka na kofinga, okilaka na kofinga, to oyo nzamba tia kati na yo, opartajaka ngo pe na bato. Mokonzi ya boloko akomaki docteur, bien-aimé. Mokonzi ya docteur akomi docteur ya Polo na Silasi. Mokonzi ya docteur asimbi medicine, abandi kotrete bapota kaka bato bazokisa yo, eza kaka bango pe bato bakobamba bapota na yo, bien-aimé. Mukolo bakobamba bapota na yo, bo eskizenga. Bo eskizenga, bien-aimé, bo eskizenga. Bien-aimé, makomi azali koloba kaka batu oyo batiolaki yo, kaka batu oyo batongaki yo, kaka batu oyo bafingaki yo, kaka batu oyo bazokisi yo, mukolo moko bakomema na hôpital. Mukolo moko bakokoma ba docteur ya pasi na yo, mukolo moko bakoma ba docteur ya douleur na yo nyonso yo oyokaki. Pe bato ndenge wana ezala kaka bango bato bakoya kongumbamela yo, bien-aimé, ezala kaka bango bato bakoya kobetela yo maboko, esika nkembo na yo ekomonisama. Alleluya. Mokonzi ya boloko abongwani docteur. Mokonzi ya boloko alongoli makila oyo azokisaki apotre Paul na Silasi. Bien-aimé, mata na nzete lokola Jase. Jase amataki na nzete mpona kozwa eloko songolo mpakala oyo azalaki na yango posa. Liki 19 na verset 9. Abraham azalaki musali papa ya mabota nyonso. Me ezali te ke ezalaki Abraham mutabandaki kosala bango bazala basali na nzambe po ete sali ezali individuel. Bien-aimé, mata na nzete lokola Jase, ata ozali mulai linga okita mukolo moko mona Yesu Masiya. Haleluya. Mokonzi ya boloko abengaki libota na ye. Mokonzi ya boloko alobi ngana libota na ngai esengeli tobika, ngana libota na ngai esengeli tobonga, ngana libota na ngai esengeli tolonga na masumu. Bien-aimé, mukolo wana mokonzi ya boloko abimaki na boloko na libota na ye. Ole apotre Paul azala na boloko, ezalaki mokonzi ya boloko nde mutazalaki prisonnier.
tozomona pe Lydia kaka na Actes des Apôtres 16 na verset 14-15 Lydia pe ayokaki sango malamu tango apôtre Paul azali koteya ayokaki sango malamu bien-aimé liloba na Nzambe tushaki makanisi na ye liloba na Nzambe troublaki motema na ye yango wana mokolo moko pe Lydia abongolaki motema mokonzi ya boloko na libota na ye azwaki bateme na nsima ya kosukula bapota ya Polo na Silasi Lydia pe ndenge moko bien-aimé azalaki mwasi moko oyo azalaki attentive oyo azalaki na matoi ya koyoka oyo azalaki na motema ya kobomba liloba na Nzambe nde akangolamaki ye na libota na ye mwasi ya Samaritene abikisaki mboka mubimba bien-aimé mwasi ya Samaritene abikisaki mboka mubimba Jean 4 28-30 atelemaki abengamaki mwasi ya ndumba mwasi azalaki ya kobuakama me mokolo moko mwasi oyo ya ndumba abikisaki libota abikisaki mboka mubimba tozomona Rahabe bien-aimé Rahabe abotama na libota ya Yesu Masiya me Rahabe azalaki mwasi ya ndumba me mokolo moko na mokanda ya Josue 2 Alléluia à partir ya verset 4 tina 6 Rahabe abombaki bespion na mboka ya Jericho yoso bomba nani bien-aimé muninga azwi reje aye pai na yo mukili mubimba se yebi oyebi Jean kutaza kuna pana ngate he makambo na ye kutu se baby eske Jean banda kotaki na ndako na yo ozo sala na ye prière ozo sunga ye pono bondela pona ye to yo ozo memande sango ya reje na ye Alléluia Amen. bikisa libota na yo bien-aimé bikisa libota na yo ebika bikisa libota na yo ezwa kimia bikisa libota na yo po ete gloire emata na nkolo Yesu Nzambe alola apambola biso napesi maloba epai ya mama Luisa ayeba kobondela mpona liloba na Nzambe Haleluya eloko ya kobakisa mpenza mingi ezali te po ete ezali nyonso vraimen ezali clair Nzambe azosenga biso kaka totambola kati na kobanga ye Nzambe azosenga biso toluka ye po nyonso ya biso etimami na ye bao nyonso oyo mosali na Nzambe akuti kotangela biso nyonso batiaki ebiki epai na Nzambe bazwaka toujours elonga ana azwaki elonga liboso ya mbanda na ye malgré mbanda na ye bandaki kofinga konyokola na bana na ye kofinga me Nzambe apesaki elonga apesaki Samuel omoni na suka ana azuki lokumu mpo abotaki mwana azali mosali na Nzambe ti lelo bana ya mbanda na ye bayokanaka te me Samuel batangaka ye butu moi mpona nini atiaki elika epai na Nzambe azalaki mwasi ya mabondeli atikaki problème na Yesu na maboko ya Nzambe wana ta mosali na Nzambe alobaki ke olangwe masanga alobi nalangwe te nazolela pasi eza kati ya motema na ngai yango naye kosenga Nzambe na ayoka kolela na ngai yango wana Nzambe azosenga biso baproblème nyonso tozwa nango na se ya moi topesa na ye bikuma na biso nyonso tomeme ndoko mitema ya bato Nzambe abongolaka mitema ya bato Nzambe abongolaka motema ya Sauli po telelo akoma mokonzi wana kati na mboka na Israela Nzambe wana nde tozobelela abongola mpe mitema na biso pote maloba oyo nyonso ya kitoko azotia na monoko ya bawumbu na ye ezwa ebonga kati mitema na biso ebota mbuma pote na makasi na biso moko bato tokokoka te me soki alobi elongo ezali soki alobi solution ekomonana mpo ye azali Nzambe ya solution yango wana toyei kotika journée le reste ya journée na biso na maboko na ye baoyo bakokende na bahôpital vraiment Nzambe azala na bango elongo apesa mayele baminganga mpo te bakoya kopesa bango bakiso ebongi na bango kopesa oyo mpe baza kozwa baso na bandako baso na kati na ndako vraiment Nzambe abatela bango bapota baza nango na kati ya nzoto ekoya kokauka po te lokumu ekozonga kaka epai na Nzambe baoyo mpe bazokende na babiro mpona badémarche administrative vraiment totiki bango na maboko ya Nzambe avant bango bakoma Nzambe asi akotaki liboso abongisi mpona bango balobi ekobima na monoko na bango euta na bango te me euta na Nzambe po te ntango bato wana bakoyoka bakosala oyo Nzambe atikati na bango totiki mpe bana na biso bakei na baklase bipai na bipai oyo baza na baklase baza na bakati ya
ba maison relais o baza na kati ya ba internat o baza na kati ya ba garde vraiment totiki bango na maboko ya nzambe nzambe abatela bango na maloba nyonso mabe baprofeser bazotia na kati ya mitu na bango mpoma maloba mana mazwa ebonga te na kati ya bomoi na bango maloba bana mabota mbuma te kasi oyo ya nzambe te ezala kati na bango totiki nyonso na maboko ya nzambe tosengi nzambe wana merci oyo abongisaki moko ya lelo po tokoka koyoka lisusu liloba na ye vraimen liloba wana yesu ebonga monene na kati ya bomoi na biso tobeleli na nkombo na yesu toyi kobelela nzambe toyi kokumisa nzambe na nkombo na ye misato